Mbote balandi ya magazine photo kunola pona ilikana attention nyonso bo pesa ka pona kolanda magazine etesa kabino basango ya politique tozali deja wana pona ko pesa bino actualité politique tozali dominer mingi na solidarité tozali nango envers Ndeko Eliezer Ntambwe azali deja transféré na prison ya Makala kuna esika batiaki en attendant déroulement ya procédure ya procès na ye na yango bokolanda molai na ba réaction nyonso au cours ya journal na biso ya mokolo ya lelo bozala toujours branché. Ndenge na utaki koloba yango na ebandeli ya journal boyeba ke mwana mboka Eliezer Ntambwe azalaki transféré depuis jeudi matin na prison centrale ya Makala en attendant procédure ya procès na ye oyo kobanda dans quelques jours mais boyeba ke akendaki bango depuis 6 heures de matin ba préféré azala nanu kuna en attendant procédure ezali na dossier ezali ko opposé na mwana mboka Ngoi Kasanji gouverneur ya Kasai oriental oyo afundaki pour la diffamation pe pour la extorsion na yango boyeba ke déroulement ya procès ezali kokende nango ndenge kokende pona ko trouver ba solution mais na ngambo ya corporation ba réaction ezali ebele lokola collectif ya ba journaliste chroniqueur politique lelo bakendaki kokutana na président provincial ya UNPC Kinshasa mwana mboka Jean-Marie Kasamba pona kotalisa ye indignation na bango pena lolenge ya mabe mwana mboka zwamaki na kati ya bureau na ye na musala na mandat d'amener pe bazali kofunda basengi pe implication na ye pona ko trouver solution na likambo oyo UNPC a s'approprier na dossier oyo tolanda pour caméra na biso na nzela ya Joris Diki ezalaki na bango. Démarche collective ya ba journaliste chroniqueur politique CJCP et pas ya Jean-Marie Kassamba président provincial ya Union nationale de la presse congolaise ezalaki pour la kotel saye makanisi na bango na we tali dossier ya Eliezer Ntambwe contre gouverneur ya Kasai oriental Ngoi Kasanji na occasion na ba remetaki mémorandum na bango obtenu sa libération. Je crois qu'aujourd'hui il y a les avocats d'Eliezer Ntambwe qui ont introduit une requête pour la mise en liberté provisoire d'Eliezer Ntambwe, ce qui n'est pas encore fait jusque-là. Nous voulons que par votre intermédiaire, des démarches soient entreprises en urgence, président, pour que notre confrère retrouve la liberté, puisse rejoindre sa famille, rejoindre la profession et se mettre à la disposition des instances pour que ces cas soient pris en charge de manière responsable. Les collectifs des journalistes et chroniqueurs politiques voudraient bien que le cas d'Eliezer Ntambwe soit pris en charge par la corporation et de manière responsable. Parce que déjà, le mouvement, les agitations qu'il y a eu le jour J, ça n'a pas résolu. La qualité na président provincial, il y a UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba promettre qu'on s'investir pour la solution na dossier Italie et Eliezer Ntambwe, na gouverneur ya Kasai. Je suis contacté qui déjà plaignant dans le Ngoi Kasanji, gouverneur, à la version naïe, c'est ce de la Macambongo. Moi-même, dans le Kendo Monaïe, dans pas longtemps, place à Zali, il faut que Macambo ici là. Et aussi la paix, pour aussi la salango déjà, la silissa. Mais, ma politique est dans la carte exacte. Ma oyo balingi va tirer profit. Va tirer profit dans les locaux, que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit au niveau de l'opposition, batika. Il disait, vous savez, on passe à ça, on fait ça, ça. Ça, on a politicien. On a évité, ce qui est dans la carte, il y a membre de la partie quelconque. À mon avis, il y a ça. On a protégé en tant que journaliste. Effectif, il y a des journalistes chroniqueurs politiques, CGCP, Bakolembate, Basali qui envisager, rencontre Missoussou, Nabakambi, il y a des structures, il y a des journalistes, toujours pour trouver solution à problème. Toujours dans le dossier Etali Ndeko Eliezer boyeba ke collectif Moussousou ya ba journaliste engagé basangana ki na siège ya Akaj mokolo ya mercredi et paywabi basalaki déclaration toujours autour ya flou ezali contouré dossier ya mwana mboka Eliezer Ntambwe na Ngoi Kasanji tolanda. Alors nous allons passer la corporation ya ba journaliste bazala qui réunit na siège ya Akaj ya structure ya défense ya droits de l'homme pour la dénoncer procédure ya arrestation ya moko na bango Eliezer Ntambwe.
Daniel Safou moko ya ba journaliste engagé atalisi montage o ezali ko salema pona kokotisa Eliezer na likambo o ya yebite na kati ya dossier o ezali ko poser na gouverneur ya Kasai Ngoi Kasanji. Likambo ezali likambo ya diamant oyo Ngoi Kasanji aza impliqué ezali likambo ya Eliezer te esengeli bokangelo ko wana esengeli sikoto yeba likambo ya diamant ngo ezali lolenge nini Ngoi Kasanji ayeba yango traçabilité lingo salama ya diamant na jeza en verse. Selon les échos qui nous parviennent, était Kamaki déjà à 40 millions. Mais à BTC Kamabé, il est allé toucher, là on ne touche pas, le quatrième pouvoir, la première puissance du monde. C'est nous les journalistes. Nous allons le démontrer à travers l'arrestation de Gonabiso Eliezer. Lobby, vers 23h. Toke kokanga batu lobby na matonge. Bazo sala montage ya son. Montage ya nini? Eliezer azo senga Ngoi Kasanji $20,000. Biso moko na lingi boyeba yango pambate force na biso c'est l'opinion nationale et internationale. Son on a déjà tous eu yango lobby tokangi bango bato Ngoi Kasanji bazo monter son pour la pièce à conviction tango ba rene ko samba baloba te Eliezer asenga ke $20,000 te Eliezer asengi mbongo te ata asenga ke mbongo ndeko memena maboka bazuzi ko senga mutu mbongo za infraction to balinga ko sakana biso olamuki na tongo kangi journaliste moko ya ba avocat ya Eliezer Tambwe azali plutôt ko regretter procédure et arrestation ya client naï. Nous stigmatisons en premier, comme vous l'avez vu, l'interpellation d'Eliezer Tambwe par un acte de procédure extrêmement contraignant qui est privatif des libertés, en l'occurrence un mandat d'amener. Eliezer Tambwe a fait l'objet, en ce qui nous concerne, d'un mécanisme disproportionné de comparution qui, dans les cas d'espèce, ne s'est justifié aucunement. Quoi qu'il en soit, nous ne comprenons pas la nécessité qu'il y avait de priver Eliezer Tambwe de sa liberté, même à titre provisoire. Pour la Georges Kapiamba, président de ONGDH à Kaj, Ngoi Kasanji plaignant le dossier Oyo, il faut azala aussi détenu local à Eliezer pour la destination, il y a diamant, source, il y a problème. Il doit être là physiquement et aucune facilité ne doit lui être accordée parce qu'il est gouverneur ou qu'il est membre de la majorité présidentielle. Troisièmement, nous avons constaté que dans ce dossier, le dossier fondamental, c'est le diamant de 35 carats. Et la famille de la victime fait l'audit, veut connaître la vérité. Est-ce que ce diamant a-t-il existé? Qui l'a pris? Il se trouve où? Pour le rappel, Boeba que na émission et les cas qui le 8 mars, Ndeko Eliezer ayambaki membre de la famille Moko, Oyo bazalaki kofuna gouverneur Ngoi Kasanji. Lokola botola ki bango diamant na bango na makasi te abomaki ndeko na bango. Na mosala ya ki journaliste akokaki kolekisa message Oyo comme tel. Pour na ko dénoncer, voilà pourquoi Ngoi Kasanji asepela kite afundi Eliezer pour la diffamation. Tozali ko senga na justice et sala. Toujours la Italie, arrestation, il y a mon amboka Eliezer Tambwe qui marche, il y a des journalistes et salamaki mardi ou tikoleka pour la protester na le lenge azwamaki na kati ya bureau na musala collectif il y a des journalistes engagés et belé na ba cameraman ba tonyon sur la presse ba tambola kiti kokende kokutana d'abord na procureur général et paywapi batalisa ki ye le lenge ya mabe bazali kokanisa na dossier oyo ezali ko entourer mon amboka Eliezer Tambwe na gouverneur ya Kasai central pour na diamant tolanda ba image oyo na commentaire oyo. Depuis l'arrestation Ndeko Eliezer lundi 2 avril, le journaliste Bazali Kola la T. Groupe, il y a plus de 20 journalistes Tambola qui tiennent à centre-ville pour la dénoncer condamnation et arrestation et journaliste engagé Eliezer Tambwe. Nous, on n'est pas des politiques. Quand on entre dans une audience, sortir et dire autre chose. Nous vous disons ce dont on s'est dit là-bas. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune assurance. J'aimerais que demain, après-demain, si les instances qui régissent la presse appellent à une mobilisation, que les caméras comme ça soient multipliées par 10. Nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons obtenir aujourd'hui si on n'est pas unis, si on n'est pas mobilisés. Tout signalé affaire ezali ko opposé Ngoi Kasanji gouverneur ya Kasai na Eliezer ezali simplement pour andimaki ko diffuser émission ya famille moko oyo bafunda ki gouverneur ke abotola ki diamant na bango ya 33 carats.
Depuis dernière déclaration, il y a entreprise sud-coréenne chargée pour fabriquer ba machine à voter oyo batali saki retard oyo koki komona na pona tenue ya ba élection ba réaction ezali ebele na ngambo ya ba imboka ya politique na yango bokola na lolenge kani peseni azali ko se tenir que yende azali chargé ya organiser ba élection ezali système moko te soit entreprise moko soit pays moko te mutu koki ko lobela na etali retard na organisation il y a élection pour la récit il y a rédaction à biso awa. Depuis présentation la machine à voter et pas à Corneille Nanga lokola innovation et ça l'a qui très mal accueilli surtout dans ngambo ya opposition oyo bazali comme la nécessité na yango te président ya Seni atalisaki avantage ya innovation oyo kezali pour la continuer coût pour la élection contre toute surprise. Dernière déclaration ya entreprise sud-coréenne Miro System commis la fabrication ya machine oyo ezali